Zoumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana ezaka matata. À partir de ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Isengeli koyeba ete lisanga lia sanko pe bayi ekolo Belgique bandimi sikawa obokondi ya Félix Tshisekedi pambate yempenza asilama kikopo nama na bayi mboka. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Papa Bogata la lité, Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Basali Koukimela, oh Pepe à Kosamate, na lokuta ya baini ya Congo, oh na landa te, Fabisco ya lokuta ya baoposa, Amakalamba e asila. Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya kwanda kwasa. Zoumel ebimisa terminator kwasa. Hotel Ngala kota retraite. Zoumel 1000. Bandeko babolingo mbote na bino baibome sana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomé sana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tozali na masolo mingi oyo tokolobela bino pe na ndenge na émission oyo toutaki kosala la fois passée ba auditeur babengaki mpona kopose biso ba question. Mais pona yango bandeko mingi toyebisaki bango bakozwa eyano na bango na émission oyo tokosala mokolo mwa lelo pona bakoka kozwa biyano na bango na mituna oyo batunaki à ce qui concerne ba propos oyo ebimaki na makambo oyo etali surtout bongo liwa ya pululu pe ba comédien kuna na Congo. Tokozwa occasion oyo ya korépondre bino na mituna nyonso po ete bino bozeli mingi na part na biso po ete tokoka kopesa bino makanisi na biso pe pourquoi na oyo boyokaki na maloba tolobaki na émission elekaki bolingaki boyeba penza bokota na mozindo pourquoi tolobaki ndenge wana bandeko oyo ezali radio Zoumel 1000 radio na bino bolingaka na banzi ete bokozwa babiyano pe bokoyoka oyo nini tokoyebisa na bino na mokolo mwa lelo. Alors na ntango oyo nazali kobosana pete kopesa bambote mingi na baauditeur na biso nyonso balandaka biso na quatre coin ya monde oyo bazali tango nyonso tu kotuna ndenge nini radio Zoumel 1000 ndenge nini boye bandeko tozali wana pona bino à chaque fois likambo ezali na oyo etali bongo ezala mboka etali bongo ezala na kati na biso moko ba diaspora tokozanga te kokoka kopesa bino ba information ndenge ekoki po ete biso tozali radio oyo totalaka
tozwaka part ya moto te esika mabe ezali tokoloba esika malamu ezali tokoloba yango wana esika nde bino bosalaka biso confiance ya mingi koleka kasi ya mbote tokoka kokota na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso nano mwa loyembo ebongo na nsima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. motema mwangai motondi na ngele esengi présence ete mpe bwengo pote na bika spécimen mundele yo nde ndako oyo natonga na ngambo ya ebale pembeni ya kampelo pote mopepe ya mabe mema yo te o ete mpe bwengo nakobanga mbula ya mabanga lokola na tango ya Noe mbula ya mabanga lokola na tango ya Jacob etondisa ebale noki olimwenga ete mpe bwengo jeune homme confirmé na royaume de Belgique Combliche na Nantes Kilose na Vita Dikando Kilonde Antonio Masela bienvenue Mongondo Bookson Bukasa na Canada. Oh, etepe bwengo na kobanga mbula ya mabanga lokola na tango ya Noe mbula ya mabanga lokola na tango ya Jacob etondisa ebale noki olimwenga tolinganaki na bolingwa solo ya profite nono yengo tolingana tokoma unison na balingango uspepele ya metalo emekoko bayinyango atako bayini biso seliwa simopambo dani lukoko pajusimba nakosenga se na nzambe ala bolingo eumela lokola ebale mokolo ekokauka ebani te suka nango nzambe yemei nde ayebi David Ilunga nakosenga se na nzambe yo bolingo eumela lokola ebale mokolo ekokauka eyebani te suka nango nzambe yemei ye mokonzi etepe bwengo longolanga na bato oyo bazalaka infidèle na bolingo Paolo Kese nazalaka la confiance ntango ozalaka koloba ozali mobola ya lamour Charina Lola na leli Léonard Eloko Milamo Mozare mpona nga mayezwaka forme esika batie yango tolinganaki na bolingwa solo ya profite Flami Miteni Willy Muntu tolingana tokoma unison etepe bwengo jenga kamu Clara de Puissance bayinyango atako bayini biso seliwa bichu bwengo Eric Kabala abonné mena yame na London ye kuwi mambwe eloka beme uti metelo
Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili ko betela biso bandeko babolingo tozali kokoba na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo masolo oyo esangisi biso po ete tokoka kotalisa na bakongolais eloko nini oyo tobongiseli bango mpe kolobela bango baverité na makambo mingi oyo bato bayelaka bango na ndenge ya lokuta. Bandeko babolingo na banzi lelo oyo soki toye po ete tokoka kosola na bino tozali na bamakambo mibale oyo tokolobela ya liboso ezali pona ndenge botunaki na émission tosilaki kosala elekaki ya mwana mwasi oyo tolobelaki oyo azalaki kofinga bacomédien congolais pe tokolobela lisusu na oyo etali bongo ndenge nini bapaster congolais bakomi na baabi moko ya kosakana te oyo lelo tokotalisa mpe tokolakisa bino ebongi malamu peuple congolais bolamuka bofungola miso ezali kaka politike te nde moto ezali koapauvrir peuple mais mwa groupe ya bapaster moko mpe baye na kati na mboka na biso oyo bazali koapauvrir peuple bango bazali korenie oyo ndenge balobaka bazali kosala ete bazali kokabola bato na bafamille na bango diviser pour mieux régner po ete soki bamoni moto moko na kati na famille na yo azali mwa esprit ya makasi esika bango bazali kolinga babimisa o mbongo bazali kokoka te bakosala tu babwakela ye libakala baloba ete azali ndoki tokoloba wana nyonso tokolakisa bino mpe tokolakisa bino esika nini bapoint nini oyo bapaster congolais bazwelaka bino boenrichir bango bokomisi bango bariche bango baza kopesa bino kaka promesse bozela nzamba kosala bozela nzamba kosala entre-temps bango baza kosomba bamituka baza kosomba bilamba ya malamu baza komema bafamille na bango na bapoto kozonga na bambongo na bino bapauvre oyo bazali kosala système oyo bango bazali kosala bapaster congolais ezali kaka ndenge tomonaki système ya ba néocolonial oyo ndenge tango ezalaka tango babelge bayaka bazalaka kosala kolalisa peuple kongi na ndenge ya baparole ya liloba po ete bango bazalaka moyen balukaka moyen koyiba ndenge moko pe oyo tozali komona yango lelo na bapaster congolais me bayeli yango sikoyo na système ya kindoki bakotisi bino esprit ya masolo ya kindoki mpona kotia bino kobanga esika oyo wana nde bango baza kozwa pe occasion ya kobenda bino mbongo koyiba bino koyiba yango na nzela ya masolo ya kindoki lelo ezali lisusu liloba na kombo ya nzambe te okomona kaka depuis bokotaki na eglise ebandeli ti suka kindoki 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 lelo tokolobela yango nyonso boyokaka na mikolele kaka nzambe apesaka révélation moko na kati na radio na biso oyo mama Rosalie arrivaka na oyo etalaki bongo mama Olangi me nakumisaka nzambe mingi tango révélation yana eyaki tango radio Zumel mile lobi yango tango mama Rosalie alobaki makambo ya mama Olangi pe nzambe tokumisaki ye parce que elekaki mikolo te bomonaki ndenge nini liwa ekotaki na kati ya ndako ya mama Olangi ezwi mobali na ye pe ezwi ye moko mais bino moko pe bakongole bomituna soki bato wana nzambe atindaki bango po ete baya kokangola peuple congolais na bamateya na bango est-ce que nzambe azali na droit ya kozwa bato nyonso mibale mbala moko mpo nzambe selo bamateya na bango balobaki ke bango nde baye mpo balakisa peuple congolais vérité est-ce que nzambe abendi bango nyonso mibale ebongo nzambe atiki ata moko te mpo ete moko wana continue vérité wana nyonso ezali basine soki peuple congolais bandi komona na miso ya molimo mpe komona mosika akoyeba ndenge nini nzambe akomi deja kolongola bato oyo baza koapauvrir peuple koyela peuple makambo ya lokuta na nzela ya liloba na ye alors ke na sese baza kosala makambo mosusu yango wana lelo tokoloba bamakambo mwa mingi alors mpo na yango nakei nano na nzela ya mituna oyo bandeko batunaki bandeko mosusu babengaki balobi ke balobi biso tozali koloba mpona mwana mwasi oyo alekaki oyo azalaki kokritike bacomédien congolais me mpona mwana mwasi wana bandeko na makambo nyonso tolobaki na banzi oyo tolobaki ezalaki kaka vérité tout d'abord il faut boyeba yango moto oyo azali na poto asalaka akendeke mosala kobanda tongo ti pokwa
aza na temps ya kolandelaka babozoba oyo te ya koyaka na liboso mpo otalaka na bato ya théâtre basali nini boya obandi koloba te soki otali bie bato mingi bazalaka kolandelaka bamakambo bato ya théâtre kuna na kinshasa mpe kolobaloba eza kaka bato wana soki olandi plupart basalaka eloko te na poto bavanda kaka boye baliaka social bazelaka kaka kotalaka internet kobanda ntongo ti poko esika nini likambo ezali mpo baluka ndeni ya kopelisa moto epuis bato ya bongo bazali bato oyo baevantaka bamakambo mingi oyo bomonaka okomona bakomi yango na bafacebook baza kokoma mutu boye mutu donc bato wana kaka bato wana mpe bazalaka na baje moko komona ata mosu bakomaki avant meme bapapa lutumba na bakufa kaka bato wana nde bazalaki omona ata mosu bakomi kaka soki kaka eloko moko mpese moko esui bango na cerveau okomona akomi papa lutumba akufaki lelo na désert boye babilo ntango bakoverifie boye ezalaki ndenge wana te bapesi papa lutumba baliwa avant meme liwa na ye toyebi bango bakomaka bamakambo ya lokuta bakongole kaka communauté congolaise nde bamakambo mingi ya buzoba me bato basalaka babuzoba na bandeko soki olandeli mingi basalaka eloko te lokuta makambo tina te bavanda kaka boye ntango baza kobenga bakongole kuna na bakongole na biso ya bato ya théâtre bacomédien baza kobenga bango bamandia me na bino mpe bozaka bamandia mundela azozwa bino vraiment bavrai mandia mosala bokendeke te bovandi kaka bokendeke kozwa social bandeko eza na bato mosusu okomona awa baza koganga mpe koloba mboka na biso misala eza te tala ndenge bato me bandeko yo oza koganga olobi mboka na biso misala eza te wi tobeteli yo maboko ya solo na mboka na biso misala eza te me yo moko sikoyo ovandi awa na poto mondela apesi occasion misala ezali olingi kokende kosala te ovandeli kaka mbongo ya social nde soki ozongi na Congo batie bamisala ozongi na Congo kosala point d'interrogation bolandela bango malamu bandeko eza na bakestion oyo ya kozwa bato ya lolenge boye okomona bato ya bongo baza koya na Congo misala ezali te kolobaloba me na Congo misala ezali te yo sikoyo mpona nini awa na poto esika misala ezali olingi kosala te ovandi kaka ozelaka mbongo ya social ondike kaka na yo oza kaka vraiment diante ale chaque fin du mois yo wana oke otie loboko mpo bazwa mbongo bapesa yo na yo bato oza kofinga na Congo lobike bango bamandia na yo différence eza te bato oyo mingi bomonaka basalaka na bango bakendeke mosala ntongo ti pokwa baza na taya kokotaka na babuzobo oyo te oyo basalaka babuzobo na bainternet eza bato basalaka te mingi basalaka te bavandi kaka boye kobalukaka distraction na bango ekomi nde internet na Facebook kokomaka bamakambo ya lokuta yango wana tolobaki ke ekipe ya radio Zumel 1000 ane oyo toza na bango tanke bango bakotika babuzoba na bango wana te tokobanda kolandela bango tokobanda kokroise bango na bacheme na bango parce que trop c'est trop communauté na biso lelo toza su na valeur te likolo ya bato ya ndenge boye okomona mutu mosusu ayibi ata kokoma te me na kokoma yango ozomona kaka na bafoto me aza kosala kaka mpo aloba makambo ya buzoba mpo mokili eyoka ye lelo tokolobela yango nyonso tokotalisa yango nyonso yango na toza koyebisa na bandeko na biso ya Congo Kinshasa elingi koloba te bato bino bomonaka baza kokoma mpo na kofinga bino kuna mpo babenga bino lelo bapauvre bango baza kobenga bino bapauvre bato ya pasi boyebisa biso bango na poto eloko nini oyo baza na yango ke poto benga bango bariche à part bambongo ya social oyo bakende kozwa chaque fin du mois soko ali yango mpe le 15 kokoma te komona piu mbongo esili elelo baza kobenga bino bato ya pasi eske bango bautaki na bamboka wana te soki totali mpe modele ndenge bango bayaka ntango bazalaka otali foto bo otali na ndenge akomi lelo bolobi nzambe merci na ndenge azwi mwa mabundi mwa libumu ebimi mwa nzoto eye mais soki otali ndenge autaki Congo eske bato wana bapansaka te ke biso mpe toutaki na enfer wana mais pourquoi okomi awa okomi kotombola mopeka mpo banda kofinga bandeko nao baza kuna na Congo wana nde tolobaki tokotolere yango jamais mpoto eza mboka na yo te oye awa oza lokola moto ya pasi oyo baza kobenga mpe mandia na bamindele oza kokendaka chaque fin du mois mpo bapesaka yo mbongo lelo okomi kose vante mpo olobake ngai boye yo nani
ezali mawa mingi. Alors yango wana tolingaki toyebisa bino na oyo ndeko mosusu atunaki na oyo etali ndeko mwasi oyo na kombo ya Nicole oyo asalaki video oyo boza komo papa Botamba tina biso ba image po ete to bandeko bamona mwana mwasi tosalaki émission. Merci papa Botamba. Bandeko oyebi na makambo mosusu na mokili oyo kaka ndenge Jésus alobaka ava ya kolongola poti na liso ya moninga bandana nu kolongola poti oyo ezali na liso na yo. Bomoni mwana mwasi oyo tosalelaki émission boza komona na babilili. Bomonaki ndenge nini ayaki po abima mama conseillère po na koluka ndenge nini ya koyebisa na bato ke ba comédien basali mabe, ke ba comédien bakendeki na kenga kati, ke ba comédien boye boye. Me bandeko, avant mwana mwasi oyo abanda kopesa bato conseil po ete toyebisaki eke ba scorpion noir bakokota mpona basala ba enquête mpona koyeba bomoto na ye, tozwi deja ba information nyonso epai ya membre kaka ya ndeko moko ya famille, me moto wana ayebaki te ke biso tozalaki koya na ndenge ete tosala ba enquête, akanisaki eza kaka neti lisolo, me ba scorpion noir bazwi ba masolo to ba information nyonso tu na oyo etali bomoto na ye. Bandeko, mwana mwasi oyo lelo alobi ete abimi mama conseillère ya ba artiste comédien kuna na Congo kotalisa bango ndenge nini bakoko kotambola, ndenge nini bakoko banda ko visiter bato mosusu te, ndenge nini soki ebembe ezali bakoki kosala boye te, bakoki komela te, bakoki kobina te, bakoki kosala ba makambo ndenge na ndenge te. Mais mwana mwasi oyo tango ba scorpion noir baye kokitisela biso rapport na ye likolo ya mesa bandeko, oyebi ke na biso moko toye kotala tolobi me mokili oyo toza kovivre na poto wana bandoki. Mwana mwasi oyo avant ya kopesa leçon na ba artiste comédien congolais, il fallait ye moko nano abanda nanu kosarranger na kati na libota na ye. Boza komona mwana mwasi oyo ndenge azali awa, azali mwana mwasi moko na bandeko na ye mosusu ya famille bayokanaka te, mais azali obligé ya koya liboso ya bakamera mpona kolunga kotalisa bato mosusu ndenge nini bacomédien congolais bolingo ezali te, moninga aza na morgue, bango bake kobina bamakambo ndenge na ndenge. Me ndeko mwasi yoka toyebisa yo nano, oyebi soki olingi kosala bamakambo na vie salaka keba po ete tango ozali koloba yebaka tango nga naza kobimisa boye nani azali pembeni na ngai oyo ayebi ngai. Mwana mwasi oyo azali mwana ya papa Yefa. Papa na ye kombo na ye Yefa, papa na ye azalaka garde du corps ya Mobutu. Na 1997 ou bien 97, tango makambo yindi, papa na ye na basi na ye, papa na ye abalaki basi 6. Bolanda ngai malamu, papa na ye abalaki basi 6. Tango makambo yindi, papa na ye na basi 6 na bana 16. Bazwaki avion, bakimi awa na poto, bake na Suisse. Tango bayaki na Suisse, kokoma bakomi babwakaki ngunda. Tango babwaki ngunda, bavandi na mboka, batindi bango na mboka moko kombo na yango Argovie.
esika pe papa oyo aboti ye avandi na ville ya Argovie wana esika papa na ye avandi. Tango bomonaki muza koti, tango ekomaki ete bakombata batomboki awa baza kosala bamakambo mpo nini balingi ete changement kota na Congo bamobutiste bakomi kosalasala bamobulu. Papa na ye mpe azalaki na kati ya bamasolo wana bayebaki kaka ke non bamobutiste kala te bakozonga na Congo mpo bakende korécupérer pouvoir. Tango ye kosala bamasolo ndenge balobaka kozela koumela, papa aye kobela azwi maladi ya AVC. Soki tembe na bato yo to mwana wana ya mwasi na makambo toza koloba aya ko contredire biso. Alors papa na ye aye kozwa AVC, papa kota ndako na ville ya Argovie na mboka Suisse. Alors mwana mwasi oyo ndenge bozali komona ye, naza koyebisa bino bamakambo oyo bo retenir boyoka yango malamu mpo bino bato boza komona bato nyonso bayaka liboso ya bakamera mpona kopesa bato baza na Kinshasa conseil to koloba n'importe quoi, bango nyonso bazali bato oyo nde bakoka awa na poto, alors que bakumfantina bazali ebele. Alors mwana mwasi oyo azalaka na mobali na ye moko, babandaka kovivre na ye. Garçon yango kombo na ye ezalaki Pedro Willy. Tango baza kovivre baye kobota mwana moko na 2005. Garçon wana Pedro Willy, mobali ya mwana mwasi oyo, azalaki kokende kokatisa suki epai ya coiffeur na ye. Azalaki na coiffeur na ye moko boya kende kokata ye suki. Eki kokoma na moma moko boye matata ekoti bango entre Pedro Willy oyo na mwasi na ye. Mwasi yango balobi mwana mwasi oyo balobi munoko respect zate abangaka bamikolo te kofinga. Azalaka na respecte. Alors tango matata ekokoma, mwana mwasi wana nzoka nde azalaki deja kosala recours na coiffeur ya mobali na ye oyo abande kokata mobali ne suki. Nzoka nde bakomaki deja na relation. Mokolo mosusu Pedro Willy aye kokuta coiffeur na ye na ndaku na mwasi na ye. Pedro Willy abandi koyebisa bime yo kosala nini abo ba discussion bandi. Mwana mobali oyo Pedro Willy lokola azali mwana mobali moko aza moto oyo ase respectaka, aye kozwa biloko na ye akei na ye na bopete nyonso. Nde sikoyo mwana mwasi oyo ti lelo ndenge tokoloba avivaka na mwana mobali oyo ya coiffeur ya mobali na ye ya ex na ye. Nde bazalaka na ndaku moko. Me balobi mpe mwana mwasi yango aza komonisa mwana mobali wana ya coiffeur boye. Aza kotangisa ye mpenza mitoki po ete aza komonisa yo balobaka kimona meso. Pona nini? Parce que omoni ndenge kaka tabula ya lobi ayemba. Mwasi ya ndako ya moto elengi mingi na kolula e. Kamata otia na ndako mona makambo bolumbu ya koba bandeko. Ndenge siko coiffeur wana aza kovivre. Toyebi te soki coiffeur wana pe aza na coiffeur ya ex ya mobali na yo na pe soki aza na idée ke un jour akotika mwasi o po pakata mbangu po ete aza kovivre ba moto penza okoyokaka ke moto ya moto. Alors sikoyo eloko nini ekosala? Mwana mwasi oyo na famille na ye bayokanaka te, na bandeko ya famille mingi bayokanaka te, me aza kolinga kopesa bakongolais bakomede congolais kuna na Congo toli. Mwana mwasi wana na bandeko na ye bayokanaka te, ya famille oyo yokaka penza famille bayokanaka te, me aza komona nanu bamakambo oyo ya bakomede congolais. Mwana mwasi yango aza na ndeko na ye moko kombo na ye Mavero.
autaki kobala na ville ya Zurich na Suisse. Botuna ye siko mwana mwasi oyo pourquoi akendeki na mariage ya ndeko na ye te Mavero wana. Apesa bino réponse. Po ye aza koluka nanu ko arranger ba makambo ya bateau eza ya 8000 km. Oya ye moko sur place na terrain awa aza arranger yango te na ba famille na ye. Po na nini akendeki mariage te? Parce que ye na bandeko na ye bayokanaka te. Koyokana eza te. Boyokani eza te. Boyebi pourquoi mwana mwasi oyo ayinaka président Joseph Kabila to gouvernement oyo elekaki ya président Joseph Kabila. Boyebi tina. Parce que ya monaka AVC oyo papa na ya aza nango ezali à cause ya président Joseph Kabila. Parce que papa na ye de l'utaki koloba azali garde du corps. Azalaka garde du corps ya Mobutu. Nde sikoyo na kanda wana bango bamonaka siko batu wana nyonso bazali batu oyo bango nde mutu basalaka po vina bango ekoma boye. Me bandeko tokoyebisa na ndeko mwasi oyo. Ndeko mwasi oyebi na vie ndenge balobaka lelo koko mata lobi pe koko kita. Na tangu bozalaki na tangu ya Mobutu bozalaki na likoloti ndenge moko pe bokomi na mokolo ya lelo bokiti. Il faut kondimaka na vie ba conséquences nyonso ba inconvénient pe na vie ezalaka kokanisa te ke ndenge bozali ko vivre wana kaka na delix ya wana nde lingi komema bino ti soki ndenge nini et puis bato lelo bakokoya po bakamba Congo bakoma babinemi na yo te ndeko mwasi bakokokoma babinemi na yo te to babinemi na bino te. Alors yango wana pona yango bandeko mwana mwasi oyo aza na leçon moko ya kopesa te na ba comédien congolais oyo bazali kuna na mboka. Po lelo abanda koyebisa bango boko sala boye lokola ebemba pululu eza na morgo bino boko sala boye boko konsola te boko seka te boko bina te boye ekomi nini yo moko kutu na famille na yo boza na kati ya désordre eza na makambo mosusu kutu bandeko na yo bapesi biso me tolingi kobimisa yango nyonso te mpo soki tobimisi yango nyonso tu ekozala scandale tobombi yango mpo toyaki kotala toyebi tokokota mpenza na mozindo te me topesi yo kaka mwa ndambo mpo tolakisa yo ke bascorpion noir na biso tala mosala basali bazwi mwa bainformation na yo ebongo soki balobi babimisa ya nyonso na bavideo bafilme mosusu tozali na yango soki tolobi toprojecte yango. Et puis bato mosusu baza koyoka ta soni te baza koloba ke oh Nicole asali nini asali eloko te ye alobi na ye kaka donc ye siko oyo ye alobi mpona bacomédie congolais bosepelaki na yango siko retour oyo bazongiseli ye bino nde bosepeli na yango te akoyanga noa alinga te. Mama Rosalie napesi yo maloba. Merci Papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge Papa Roger auti koloba kaka ndenge na mokili balobaka maya moto etumbaka na yango elamba te na makambo pe ndenge tozali komona lelo bato mosusu balingi babima basantu pona esika oyo mokili ekokopesa bango position ya kibosantu te. Kaka ndenge Papa Roger alobi na mituna oyo botunaki biso na après avoir kosala émission ya mwana mwasi oyo na kombo ya Nicole, équipe ya Radio Zumel 1000 na nzela ya ba Scorpion Noir kotaki ba enquête makasi bakendeki ti na Suisse pe baye kobimisela biso ba élément kotalisa ndenge nini ndeko mwasi oyo alingaki alakisa na mokili ke yende mosantu ayepo a mettre ba comédien congolais na place na esika na bango po ete basalaki mabe nzoka nde ye moko azali moto ya kopola ya kobeba o ndenge balobaka lilala epola na kati na malala ya malamu yango wana ebongi malamu ekipe ya Radio Zumel 1000 tosala mbangu tolongola ye na kati ya malala ya malamu po ete apolisa bato mosusu te. Bandeko mwana mwasi oyo
avandi na Suisse na ville moko kombo na yango B. Mwana mwasi oyo après avoir kozwa ba information nyonso ba scorpion noir bazwelaki biso mais toye kotala tomoni ete azali penza moto oyo azali mieux placé te po ete lelo aya abanda kopesa conseil na bato yo kosala boye te yo zongisa boye yo za motema mabe yo za motema malamu bandeko mokili esila soni donc bato ya mokili basila soni. Mwana mwasi oyo na position oyo azaleli akoki kopesa bato penza conseil te po ete ye moko azali mbuma ya kopola to lilala ya kopola surtout na kati na famille na ye. Bato nyonso na kati na famille na ye balingaka ye te, meme tata na ye abenga na ye na ndaku. Eske boyebi yango po tolakisa bino ke Radio Zumel 1000 soko tie tembe toko kota tokozwa ba information na yo nyonso ezala obombaki yango na kati na sanduku na kati na ndako ekofungwa mape ekobima. Tata na ye abenga na ye likolo ya makambo mabe nde tango babengani ye aye kozwa garçon oyo papa botamba papa Roger uti koloba garçon oyo kombo na ye ezalaki na kombo ya Pedro Willy. Bakomi ko vivre na garçon wana ti baye kobota mwana moko mwana ya mwasi na 2005 epi mwana mobali oyo Pedro Willy esika bandaki kokende kokatisa suki epai ya camarade na ye epai ya coiffeur na ye na gogolo. Mwana mwasi oyo aye kosala je akomi kobima na coiffeur wana. Boyoka moto oyo alingi lelo aya kopesa conseil na bato baza kuna na Congo Kinshasa po alakisa bango ndenge nini bago kotambola. Me botala moto azalaki na mobali na ye baboti mwana moko me akeli susu kobima na coiffeur oyo abandaki kokata mobali na ye suki. Bolanda histoire malamu. Mwana mwasi oyo ndenga azali wana ye na famille na ye bandeko mingi ayokanaka na bango te mais alingi apesa ba comédien congolais conseil po nini amoni ke ba comédien congolais boyokana eza te alingi azongisa bango dans l'entretemps ye moko nanu moto ezopela na kati ya ndaku na ye na ndaku na bango na gogoloba na papa ya boti ye bayokanaka te papa na aza maladi azali na mboka Argovie na Suisse. Est-ce que ça kei ko fuka maliboso ya papa na epolo ki papa pardon na sengi pardon po na mabenyo suna salaki po lelo tango mosusu malade gogo mema na liwa po okende na mauvais souvenir na ngate. Est-ce que ça li yango? Mais azali kaka ko ya po na koluka ko pesa conseil na ba to bazali ya 8000 km. Tolobaki na bino bandeko. Mwana mwasi oyo azali mwana mwasi oyo tango aza kolakisa bino basak mondela pesi mondela lakisi oh mama toyebaki na biso kenza nango bambata mais toyebi kocomprendre toyebi sikoyo bamakambo nyonso ngai mama kozali moto etanke mama nayebisi bapapa Roger te to doze mpo na histoire wana ya masolo ya basak na banini to doze mpo ekopesa bien te yango na kote wana etanke mama nayoki mawa nalobi lisolo wana toloba te mais yebaka ete eloko toyebi soka basako wana osombaki yango na magasin te mpe mondele apesaki yo nini papier te po ete alobaki yo okomi membre to client okobanda kokota na bamaison ya baguchi banini tika babiloko wana tika lokuta ngai mama Rosalie nde moto nayebisi papa Roger mpe papa Botamba te continuité ya histoire wana tokata yango kaka po soki tokei nango nyonso ekozala bien te etikala lokola to épargner mpe kote wana mwa moke po ete misilo tostobeti ye toyebi ete ebuki ye deja makolo toluka te tobuka ye lisusu na luketu mpe na mokongo yango wana omoni nalobi totika kaka wana tokende mpenza na mozindo te. Alors mwana mwasi oyo aza mosantu te. Mwana mwasi oyo
ezala basak naloba ta ezala ndeko na ye moko na kombo ya Mavero autaki kobala na ville ya Zurich. Mwana mwasi akoki kokende mariage te mpo nini ye na ndeko wana bayokanaka te. Mais comment koluka oyo akobima conseillère ya bato oyo baza 8000 km mpe kopesa conseil baconseil yango mpe ezotenir te. Et puis ye moko azali wana azali moto oyo sante eza kotungisa ye aza asthmatique mwana mwasi oyo. Olie akokipe nanu bamakambo ya nzoto na yo ya sante na yo okomi kotisa na bamakambo oyo kobanda kopesa oyo basusi banini oriske ba AVC ya kozwa yo. Mwana mwasi oyo aza na problème ya sante. Botala kaka ye moko bolandaka na baimage botala papa botamba tila biso baimage ndenge nini aza kododa bambuma kisi bambuma bakomprime bandeko malgré aza koloba na bacomédien congolais mayele mpe kaka na bakisi na ye aza kododa yango aza kominamina yango bandeko na nsima ya kamera na ye bandeko na mawa na pasi avant ya koluka bamakambo na bato mosusu luka nano otala bamakambo oyo oza na yango eza komarche te yo na famille na yo boyokani eza te yo moko sante malamu te tala ndenge oza kododa bakisi bandeko ondire soso oza kododa bambuma nguba ezali mawa mingi tala nano bamakambo ya famille na yo ya nani ya sante na yo oli ya kobanda kokota na bamakambo soso olobaka bamakambo soki papa na yo azalaka garde du corps ya mobutu na ntango wana bozalaka na vie ya bien problème eza te mais oyo eza lisusu ntango ya mobutu te ndima réalité ya vie ebongo banda kokóma na bakanda moko pamba banda komona ondireke président Joseph Kabila bien mama olive bango nde mutu babotoli bino babiftek na monoko eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango oyebaka te mama tala nanu bamakambo ya sante olie ya koya kolobaka oza kobosana meme lere ya komela kisi tala ndenge okomi kozwa bakisi yango mpona kododa yango lokola bambuma nguba na nsima ya kamera ezali mawa ndeko. Epuis na nzela ya bascorpion noir ntango basali bankete na mbongo oyo mwana mwasi oyo azwaka chaque fin du mois na prix ya basako oyo original nango kuna na magasin mais bandeko prix wana eza kodunda mbongo oyo mwana mwasi oyo azwaka chaque fin du mois na prix ya sako wana eza kodunda 4 fois bambongo oyo mwana mwasi oyo azwaka chaque fin du mois boza komona po tolakisa na bino ke bilobela efutaka na yango te bandeko bomoni foto oyo ezali mwana mwasi oyo ntango ayaka me wana sa vandi mwa mikolo na Suisse foto na ye nde yango wana boza komona me misusu oyo ntango bautaki Kinshasa bandeko ngai moko nayebisi papa Roger na papa Botamba nalobi te bafoto wana oyo ntango bautaki Kinshasa totia te bandeko mwana mwasi oyo pembe oyo boza komona awa nde ntango abandi bamasolo ya kopakola boza komona ke baparti mosusu ndenge eza nano mwindu ntango abandi bamasolo me oyo ya Kinshasa bandeko nayaki kotala nalobi te aza ndeko mwasi problème eza te mais soki ameki kotouche lisusu na niveau moko ya makasi tokozwa bafoto oyo mpenza ntango bautaki na Kinshasa ndenge azalaka oyo ndenge balobaka soko muntu tokobimisa yango monoko na ye wana surtout kote ya mbebo ndenge forme nango ezalaka bandeko soki botali foto wana bokokolobaka eza ye te me eza ye po bomona ete po te epesi ye vertige akomi bilobela po andeke meme baforme ya bambebo wana ekochange andimaka te bandeko monoko yango modele eutelaka na Kinshasa ndenge eyelaka na ndenge ekomi awa bandeko
tala kaka esko na poto kolia ba mafuta ngulu evimbisi na mwa mbebwango nde eloko ebebisi lisusu mwa moke. Alors yango na pona yango ndeko mwasi tokosenga na yo ebongi malamu ovanda kimia otikaka nde bilobela na kolobaka ba makambo mosusu oyo ezata na tina mongo te ya kolinga kolakisa yondo ye na poto ozwi mingi okomi komona bato baza na Kinshasa pamba. Mais alors que awa na poto bandeko ozape na kati ya mikakatano ba masolo ebele toyoki na kati kaka ya bato ya famille na yo. Alors yango na eloko tolobaki na bandeko pe toza koyebisa na bandeko mingi oyo baza na Congo bokanisa teke moto nyonso ayaka liboso ya kamera mpona kobanda koyebisa na bino bosali boye mpona nini kolakisa bino misapi mpona kofinga bino. Bokanisa teke bato wana nyonso bazali bato oyo bazali na bavi ya malamu wana poto. Bato baza na bavi ya malamu o masolo evanda bavanda calme balobaka te toyebi bango. Mais o bomonaka bakomaka mingi na bareseau sociaux kolobaloba te. Moto mosusu komona bakoya kobambola etango mosusu asalaki 3 mois asilisi mbongo ya banyongo ya facture ya courant te tango akomona ke bakomi kochauffer kote kuna mpona kose defula ye na internet ekomi nde sikoyo abanda kofingaka bato ya Congo koloba n'importe quoi. Mais Congo yango bino bofingaka kasi mboka yango bino mpe boutaki kuna te poto ezali mboka na bino éternel te. Ejo tango mosusu mbeba mpe kokokoma balobi biso nyonso tozonga bomoni ndenge makambo ekomi koningana na poto awa te. Bomoni ndenge lelo ndenge nini mindele bakomi na kati na perturbation ya kosakana te. Lokola bino bovandeli na bino kaka mbongo ya basocial bani bozwa kolia me bozwa koyeba te nini eza koleka na mokili ndongo na tonginda makasi poto eza ya koningana. Mais lokola bino bozaka wana kaka boyebi kaka ya fendi mwe kokana ke na zwi mbongo ya social na ye mais bozoyeba te ba limite na bino ya information botikali nango kaka ya kotalaka makambo ba Facebook nini ezoleka na Congo. Mais na mbongo yo vandi na ba information ndenge makambo ezoleka boyebaka te. Ezali pasi mingi na ba makambo ndenge tozali komona ezali pasi. Alors wana nde ezalaki kaka poto yebisa na bino mpona mwana mwasi oyo na babilobela azalaki na yango. Alors que eza kutu na baartiste comédienne mosusu ya basi oyo baza na Congo na bavi na bango ndenge ezali baleki mwana mwasi oyo mosika bolanda basaki na ye mibale to misato wana te bato badokolaki na magasin baye kotekela ye na baprix moko mpe ya se abanda koya kodondwa na yango awa te eloko eya te toyebi ya mingi bandeko ba information mosusu tovandeli yango kaka tovandeli yango aza ndeko mwasi tokokende mpenza mosika te po ete tobimisa nyonso tu ya ye tovandeli yango. Me nde ye atika babozoba mpo soki babozoba ane continue ye moko akomona kaka baelema nini oyo tokobimisa mpe ekozala somo. Papa Botamba tokota na parti mosusu ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Zumel 1000. Omoni mokolo le 31 ezape mokolo biso ba pasteur topambula maka. C'est-à-dire dans mokolo zobongisa pe action de grâce à bien nzamba batira atopesa offrande te atoza mutema mabelo ko la Kain le 31 ozome mapelo kwa bien atana kombo ya nzamba batira 365 jours nano pesa $100 te 2 jours oche pesa $100 na enveloppe action de grâce voici l'homme peut à se retrouver ça vient une fois par année te tina bonne année oyelanga 2000 francs okozonga nango papa tika ba aventure ko segate na sepelite te nazo sepela na bino te
Mais même ndenge bofanya même bino ba serviteur nyonso. Le 31 bozo pesa action de grâce. Te ntina bona ne oyelanga 2000 francs. Okozonga nango pakati ka ba aventure. Ko secrétaire na sepelité. Te na go sepela na bino te. Mais même ndenge bofanya même bino ba serviteur nyonso. Le 31 bozo pesa action de grâce. Jamais aucun réveil dans l'histoire de l'Église a été accompagné avec de l'argent. At no time did any revival in the history of the church has come accompanied with something to do with money. Relié avec l'argent. Linked with money. Et je vous déclare ce soir qu'il n'y aura jamais de réveil dans l'Église tant que l'Église est liée avec l'argent. And let me tell you tonight, there will Jamais. never come any revival in the church as long as the church is linked to money. Les réveils viennent à travers la repentance. Revival comes through repentance. Le réveil vient à travers le brisement de cœur. The revival comes through breaking of heart. Le réveil vient avec l'humilité de cœur. With humility of heart. Rien à voir avec les dollars ou les euros ou les roupies ou quelle monnaie. Nothing to do with dollars, euros, rupees or whatever currency. C'est un message qui exploite les pauvres chrétiens It's a message that exploits poor Christians. et qui deviennent de plus en plus pauvres. And they're becoming more and poorer and Le message de la prospérité a pourri l'Église africaine. the message of prosperity has spoiled the church in Africa. C'est plus le même esprit qu'on ressent dans le cœur des pasteurs africains. It's no longer the same spirit that we can feel from the pastors in Ils Africa. sont engagés dans une course pour s'enrichir. They are engaged in a race to get richer. Et Te ntina bona ne oyelanga 2000 francs. Okozonga nango pakati ka ba aventure. Ko secrétaire na sepelité. Te na go sepela na bino te. Mais même ndenge bofanya même bino ba serviteur nyonso. Le 31 bozo pesa action de grâce. ce qui est navrant, c'est qu'ils demeurent toujours pauvres. And the worst case is that they stay still poor. Le message de la prospérité The message of prosperity détourne le cœur des chrétiens turns away the hearts of Christians des choses spirituelles. from spiritual things, Réveille en eux les désirs de la chair. triggers in them the desires of the flesh. Ce que Dieu veut tuer, What God wants to kill, ce que Dieu veut mettre à mort, what God wants to put to death, nous voulons faire revivre par un message de la prospérité. is caused to come to live again by the message of prosperity. Ce message produit des chrétiens arrogants, This message produces Christians that are arrogant, orgueilleux. proud. Les chrétiens qui avaient l'habitude de tourner leur cœur vers les choses spirituelles, désormais tournent leur cœur vers les choses matérielles. Christians who used to turn their hearts to seek help from the Lord for spiritual things, now their hearts is turned towards material things. C'est pourquoi le message de la prospérité a étouffé le message de la croix de Christ. This is why the message of prosperity has killed the message of the cross of C'est un Jesus. plan du diable It's from the devil pour étouffer to smother la puissance de la croix de the Jésus. power of the cross of Jesus. Pour non seulement nous sauver, Not only for us to be saved, mais pour nous emmener à but to bring maturité. us to maturity. Te ntina bona ne oyelanga 2000 francs. Okozonga nango pakati ka ba aventure. Ko secrétaire na sepelité. Te na go sepela na bino te. Mais même ndenge bofanya même bino ba serviteur nyonso. Le 31 bozo pesa action de grâce. Tais-toi! bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000.
Maman Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penja botie la biso makambo. Bandeko. Na banzi bouti komona ndenge nini pasteur oyo alakisi ki escroquerie na ye penza ndenge nini bazali kolinga ko faire souffrir ba pauvre peuple na banzela na matea na bango oyo ya lokuta matea oyo bazali kosala yango au profit na nzela ya mbongo. Bandeko oyebi ezali kosala pasi mingi soki lelo tozali komona mboka na biso ezali kokufa po ezali ba pasteur ya boyende bazali kotia makanisi ya bato ko faire bloquer yango esika moko ke soko pesi $100 lobi okokoma riche lobi okokoma boye alors que bato yango tozali komona bazali kaka kotika la stationner esika moko na esprit kaka nzamba kosala sans même bazwa idée bakende koluka pe bazali komona ba vie na bango ezali ko marcher te. Bandeko oyebi na kobetela bino histoire moko ezalaki na tango ya Jésus ekomaki na tango ya mabonza na kati na église bato baza koya kopesa ba biloko ba mbongo banini tango mama moko ya mobola yaki apesaki mwa likuta moko ya moke bato mingi batiolaki bamisusu balobi ya moke boye mais Jésus akataki mbala moko alobi na bango bandeko bato nyonso to bozali komona bazali kopesa biloko ya minene to bambongo ya mingi bapesi oyo bazalaki na posa na yango te. Mais mama oyo apesi ya moke oyo ezalaki kaka ya ye ya moke wana na kati na motema azwi aye apesi nzamba moni yango vrai likabo pe ya motuya. Mais comment pasteur oyo azali kolakisa ki escroquerie na ye na kati na moi makasi boye pipe bandimi aveugle baza kobeta maboko baza koseka tala ndenge baza kosakana na bino yango wana oya bambula na bambula ovandaka kaka na ba wana ye pasteur apesa kaka liloba moko ekangama na yo okozwa nzamba kosala yika mpiko na mabondeli nzamba kosala oyika mpiko zwaka te mpo nini yo moko ozali kofaire enrichir pasteur na bambongo bozali kopesa ye me bino moko boza kotikala na bapauvre sans ke bomiyeba. Bandeko oyebi soki lelo peuple congolais bokomi kofungola mayele na bino mpona kotelemelaka ba sale prédication ya bapasteur ya ndenge boye na banzi Congo ekochange eloko na ye komona Congo siko eloko ezali ko avancer te batu bakomi bloqué na ba mateya ya ba pasteur oyo batie bango kaka masolo ya kindoki mama na yo nde alokayo esprit ya faire servitude et bloqué batu batelemi kaka stationner sika moko na ba mateya na bango entre temps bango baza ko s'enrichir. Mais bato baza ko comprendre te mokolo peuple congolais ko bima na kati na ba masolo ya ba pasteur oyo boko mona mboka ya eko avancer oto za ko yebisa bino ezali vrai soki bo bimi na kati ya ba mateya oyo ya ba pasteur ya boy o bazali ko yela bino kaka prospérité na monoko mais entre temps makambu ya ebele on nzamba zali ko laksa peuple tokoki ko sala po mboka ya avancer botikali kaka na masolo ya ba pasteur oyo boko zalaka stationné ata 1 million ya l'église etondi na kati ya Congo avancement ekozala te. Tout d'abord avant mboka na biso ezala ya kokangolama il faut peuple congolais akangolama nanu na ba esprit ya ba mateya ya ba pasteur oyo et lié bino boza kokanisa nzambe mais nzoka nde ezali nzambe te ezali nde botikali nde stationner sika moko na ba mateya moko o ezanga mutuna makolo bino boko kanisa nzamba kosala ok nzamba za kosala te bango nde baye kaka na système oyo ya ko sise bino ya ko benda bino bambongo boza kotikala kaka ba pauvre ezali mawa.
Pe nazali koloba yango. Bandeko. Mokolo peuple congolais. Akolamuka na pongi. Aye ko comprendre. Oyo nyonso ba pasteur o ba ko sala bango. Pe. L'église na bango etikali vide. Ebele bakokanga ba église. Ba pasteur ebele bakobunga. Oyebi kala na Congo na kopesa bino ba exemple. Oyebi kala na Congo tango bato ya kotala ba misapi na maboko bayaka. Ekomaka na seri moko bazwaka lupemba ya makasi. Soka tali musapi na zako loba avenir no eza boye bato wana bazwaka lupemba. Tango baye komona ke bakoti mai mingi lelo ba mikomisa ba pasteur. Kaka na banzela na bango yo. Ba misusu bayaki ko bimisa bato komona bimisi moto ligoro na libumu mosusu bimisi mbongo bandeko. Peuple congolais bolamuka bo bima na kati na babiloko oyo. Yango na ndeza ko faire endormir bino bandeko bazuka ka kombo ya Jésus batie likolo na Bible mais na se bazana makambo mosusu baza ko sala. Ba cervelir ba esprit na bino. Ba vie na bino za ko marcher te bango moko kaka mtu ba bloquer yango pona ko zwaka ba chance na bino. L'église lelo ba passer ba komi ko travailler na ba chance ya bandimi. Mais baza ko comprendre kaka te peuple congolais za ko comprendre te. Bomoni l'église ya Mama Olangi. Mama Olangi na papa Olangi ba bande ko travailler na chance ya bato. Ba travailler ba mbula na bambula. Mais bomoni mokolo nzamba lobaki stop. Ba ventir oyo esili. Bomoni ndenge nzamba longoli bango na mokili. Na banzi bato mosusu bakoloba ke mama ya makambo nini aza koloba mais ona koloba ezali vrai. Po oyo nzamba la kisaka nga pe na lobaka ekokisami na yebi ke nzamba akosaki ngai te. Mama Olangi na papa Olangi nzamba longoli bango na mokili na mabeo basalaki bazalaki koyela bato nde na kombo ya Bible na likolo kote ya bato bakanisa Bible mais na cesse bazalaki ko travailler ba esprit ya bato. Et puis na koyebisa bino eloko moko. Boyebi ke na église ya Mama Olangi. Système ya poison ezalaka likolo kaka ya mitu ya bandimi. Na église ya Mama Olangi ezalaka soko ye ozana mbongo na yo. Bakotisi yo na mateya tango banda koteya yo. Soki bamoni famille na yo ezana mwa résistance bakosala neti babenda yo ndeko na bango. Bango babandi koteya yo nanu ba mateya ya servitude boye pona koluka kokabola yo. Après tango bako benda yo kotikati na bango. Sikoyo bako mema yo na mateya moko nzamba lobi faut s'aimer sala boy. Yo ko banda kaka kopesa nzamba ko pambola yo pesa ozwi ba bien na yo. Soko zaki na ba mapangu mine balobi nzamba lobi il faut teka ba mapangu na yo mosusu po s'aimer ba biloko moko bon. Na bozoba yo po kozoka mati osali. Soki siko babande kozala soki siko moto wana amoni ke mbongo na esili abandi mama me ndenge pe nazala na alia na suna eloko te me ndeni nzamba lobaki na kopambola mabanini après bazalaki na système moko komona bango moko bako empoisonner yo bako tiela otango mususu na soki pe na nzela ya bakoka soki bani bayebi système ni wono makambo na koloba nazali boma te na yebi après sima bako zwa tango ba malade ko banda ko zwa yo banini okomona babi non bombe mai na l'hôpital te akotaka kaka ba jeune na mabondeli po nini bazale ko sala bongo po batika moto na poison oyo bango moko basi bapesaki ye boko landa biloko na koyebiso na poison oyo bango moko basi bapesaki ye poison eza kolia moto malembe kolia ti ekomema ye na liwa soki ememi yo na liwa esili moyen oreklame lisusu ba bien na yo oyo pesaki na kati na lingomba eza te eke na passé simple biloko wana etikali ya lingomba bandeko yango wana omoni nzambe oyo nga nasambelaka mokolo alakisaki ngai ke église ya Mama Olangi eziki mpe Mama Olangi aziki na kati esalaki mikolo te papa Olangi aye kozwa liwa Mama Olangi mpe aye kokufa nde place nalobaka ete nzambe azali kaka te soki okei na kati na lingomba nde ozali kobondela ozali kopesa badime nde wana nzambe akoyoka yo te ndeko soki ozali na ndenge ya kotambola na ndenge ya malamu oza kobanga nzambe akoki koasiste yo meme na chambre na yo révélation nga nazwaki ya Mama Olangi na papa Olangi ata pasteur moko ya Congo ayebaki te
amonaki yango te me nzambe alakisaki ngai yango ndenge nini eglize ya mama olangi eziki mama olangi aziki na kati bato baza koganga mama olangi aziki makambo na koloba ezali seki te botuna bato oyo balandaka émission wana nga kutu avant naloba likambo ngo esalaki discussion ya nga na bapapa Roger nga nabi te modele ndenge namoni fo naloba me papa Jacques alobaki te babiloko lisusu nabi botika naloba mpo ndenge namoni ndoto wana me bomoni soki nalobaki te eke liwa ya mama olangi ekoya nsima na ye koloba nani alingaki andimelanga alors ke na annonçaki déjà bien avant likambo oyo ezali mawa bandeko baeskro ya solosolo bango nde bakomi bapaster bapaster oyo mpenza bavrai paster mpo na komona bango na Congo baza mingi te sur 10 baza ntango mosusu mibale pamba oyo nyonso batikali baza koya koluka ndenge nini ya kosenrichir bandeko nalobi na bino teke bokendeke na baeglize te bokendeke na baeglize na bino mais bosalaka attention na bamateya oyo bapaster oyo baza komemela bino surtout soki omoni paster aza kolinga kokabola o mingi na bandeko na nzela ya mateya na ye keba aza paster mabe azangi bondoki te kati na ye me nakoyebisa bino mokolo kongo ekoavanse ekozala mokolo oyo peuple congolais akolamuka kocomprendre bamakambo ya bapaster oyo abimi na kati na bamateya oyo ya ba kindoki envoûtement abimi na kati na makambo na peuple congolais akomi kotala réalité ya makambo nde mokolo wana mboka na biso Congo tokomarche tokokende liboso sikoyo mingi baza koyeba teke tokangami na baenvoûtement ya bapaster mingi baza koyeba te na nzela ya bamateya na bango oyo ezali sans fondement mais makambo nalobi boyebaka yango tokomi na moma oyo nzambe akobanda koyungula bapaster oyo nyonso baza kotambola na ndenge ya mabe mpe bokomona bilembo oyo ya nzambe ezalaka liseki te bakoyungula nani andimaki ke nzambe akokaki koyungula mama olangi na papa olangi mpo baavertissement bandaki koya banda kala mokolo oyo nga na bandaki kolobaka tala makambo na moni na ndoto nzambe alakisi nga bopo na mama olangi bato bamonaki nga moto ya liboma me ntango liwa ye kofrape bango bato mosusu bakomi kobenga ngai ya me mpo na nini kasi oyebisaki mama olangi na papa olangi te ebongo mateya oyo toza kopesa eza nini eza message te bakokai mpe koyoka yango alors sikoyo tosala nini tobanda sikoyo kokende ti ndenge ezali na masiteya oyo topesaki yango wana nde ezali mateya ebongi malamu bango ifo bayoka biso topesaki mateya eza pe na bato oyo bapesaki bango message soki bayokaki malamu soki bayokaki te etali bango ngai oyo nalobi nzambe ayebi eloko nga nalobi soki ezali ya malamu nzambe akolakisa ya malamu soki ezali ya mabe nzambe akolakisake ezali ya mabe voilà oyo ngai nakoki koloba mpona mokolo mwa lelo bomoni bino moko ndenge nini bato bazali kosala systeme ya kosise bato mbongo surtout bandimi kokomisa bango bapauvre bango moko baza kosenrichir kosomba bamituka ya kitoko kotambola na bamituka ya kitoko baza kokosa bato prosperité bomoni bino moko mpe na kosenga na papa Botamba zongisela biso lisusu image ya paster oyo alobeli likambo ndenge nini bapaster africain bazali kofaire empauvrir kofaire kokomisa bandimi bapauvre likolo ya bamateya na bango oyo ya lokuta prosperité oyo bandimi baza kozela bazelaka bazwaka te ezali mawa epi bandeko modele oyo bapaster congolais to na baeglize ya Congo boyebi pourquoi na baeglize ya Congo ezalaka ntango nyonso avant mate banda oh non bandeko il faut témoignage boyebi tina ezali mpona boye oyebi ndeko il faut kosalaka attention eloko wana ezali technique ya bapaster congolais technique yango ezali nini
Pasteur congolais bazali na technique moko bakomi kosala. Tango yo ye liboso lobi ndeko na lingi na témoigner Nzambe apambolinga. Bandeko boye bi mikolo oyo na kendeki place moko boye to na salaki commerce moko boye na teki ba biloko na ngai Nzambe apambolinga tango mosusu $1000. Yo pesi témoignage siliti. Sima na yango okomona kaka sima ya mayangani pasteur akobenga alobi ndeko Nzambe apamboli yo me kobosana te okanisela pe Nzambe. Donc ezali lokola babiloko moko oyo bango batiaka piège na bandimi po bayeba mondimi nini mikolo ya zana mwa mosolo mondimi nini oyo azana nini ezalaka te ko po baloba ke na sala témoignage pona pambola mapona Nzambe te ezalaka nde service ya renseignement mobimba pona koyeba mondimi nini oyo Nzambe asali quelque chose ope biso pe bato église tokoki ko bénéficier yango wana nde sekele yangana bino bato bokendeki pamba Nzambe apambolinga nazalaki na voiture moko Nzambe apambolinga voiture mibale église ekopesa mibeko ndenge nini kosala pona yango po ete ekoma église ou bien etekama mbongo ekota na caisse ndenge bandai kosalama na église ya mama Olangi makambo mingi oyo bandimi ya to pasteur ya mboka na biso baza kosala mingi baza komona kaka mama Olangi na papa Olangi mais makambo ekoyela pe pasteur mosusu ya lokuta kala te tokomona yango 2020 oyo ekozala somo Nzambe akoyungula bango Kongo po ebonga il faut batu babimana katina bokangami oyo ya ba églizette oyo baza koyela bango na mateya lokuta ya kindoki mokolo peuple congolais kolamuka na esika wana mboke kokende liboso na bandi tango nazali koloba boye bato mingi bazali koloba tala mama oyo bolole mais okoyeba ke nazali bolole te mokolo oyo Nzambe akokokisa makambo na lobi pe okocomprendre bafingaka ngai pe mokolo na lobaga makambo ya mama Olangi po na lingomba na ye mais lelo oyo ebele bakoma koloba ete ya solo Nzambe alobaki na nzela ya mama Rosalie. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso po ete minute bapesaki na biso esili kokoka na tango oyo tokosenga na bino bandeko na makambo nyonso touti koloba ebongi malamu peuple congolais ndenge mama Rosalie alobi auta nanu kobima akoka nanu kobima na kati na ba secte oyo ba tieli biso ebele na kati na mboka na biso ezali lisusu ba église te ekomi nde ba secte po ete na likolo batieli liloba ya Nzambe na se bazali kosala ba makambo ya sese yango na pe peuple yango moyen akende na prospérité eza te peuple aza komona kaka pasi alors pona koaveugle bango badirige bango bapesi batindiki makanisi na bango na kati na koloba te botala bandoki baza na kati na famille papa na yo nde moto aza kosala boye mama na yo nde moto aza kosala boye bandeko na yo nde moto bakangi yo donc na nzela ya maloba wana to na nzela ya nini wana yango wana nde basali ke bato batikala kaka na kati na ide wana bakoka koavanse te bakoka kotikala kaka stationne esika moko yango wana makambo tozalaki nango mokolo mwa lelo bandeko babolingo tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa na bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci. Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel radio Zumel 1000 po radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan, qui a bien